Écoutez, tant que vous parlez dans le domaine, il faut que vous allez précis. Tous allez dans il y a illusion, il y a perception, tous allez dans il y a blocage, il y a forme, parce que Batebel va bloquer la forme. Mon ange il faut dans ma papou qui nous a dit que ange azara na papou. Au moins avoir même Gabriel va baigner la main puissante de Dieu. Ce ne sont pas des archanges comme les autres archanges. Ceux qui sont dans il y a Raphaël. Dans Raphaël, azana radical au babenga Rafa. Rafa qui veut dire guérisseur ou soit guéri. Alors tant babaki ici suffixe L, qui ça saint, to Dieu, et on l'a que ange de Dieu qui guérit. Pour Oloba par exemple, Dieu n'a fonction ya guérison au Oloba Raphaël te, au Oloba par exemple El Rafa ou bien Yo Rafa. Et l'or belé na zoro satellé nango eza bandeko batanga non proverbe bien tango nzamba zoloba ko banga ngai ezali ebandeli ya bwanya pe ya sagesse et puis boluka connaissance na ngai lokola balukaka ba trésor oyo evandi ekota na se penza ya makasi ya mabele. Toza mingi na prédominance élémentaire. Pourquoi? Parce que terre nde eza exhibition. Mais il y a tout un monde où eza na domaine ya mai, domaine des eaux. Il y a des mondes où eza na rata domaine des eaux. Côté tout monde ba ondin, ba ondine, ba nymphèse. Vous comprenez? Ba nymphèse, wana eza ba esprit au baza na ba royaume na bango na kati ya ba élément eau, voire même ba sirène, ba incube, ba succube. Ils ont ya forme. Illusion, il y a perspective. Donc, azomona o azomona zo kantiza yango en réalité ça yango te. Parce que à un niveau, eza bisonde ba to créer ba ange, to créer pe ba démon. Voilà, merci Bandeko Nyonso Bozaka branché na vie et puis presque Congo TV online, chaîne respectarabino, chaîne EP Sarabino Lokumu, chaîne Yambara invité Lokumu, chaîne Lexara Motonyoso, chaîne Oyo etandela ba invité na tapis rouge. Na émission na bino auto disposé la bino e bengami na kombo 100% vérité cachée. 100% vérité cachée boyebi za émission la rabino ba information en temps réel, eza ba émission ko rabino na ba diapason inattendu ba diapason et likolo et comme ça bien extrême. Il y a un sujet important au Tolobelara. Lelo toyambeli bino oyo azali mutu asikate na émission oyo azali mutu ya aleka azali déjà habitué na ba émission na biso 100% vérité cachée. Lelo toyambeli bino maître Rabi auto parla qui sur la spiritualité dans la religion. Lelo siko awa toyambi lisusu tozali ko beta lisolo ya le mystère des anges. Quand on dit le mystère des anges, ezali solo to beta ba ange rôle la moise la ranini ba ange ba servara na nini o mutso ba régilo na lali la moni ange melinga na butu na moni ange lobelinga to décor ce que to yeba aujourd'hui vraiment réellement des mystères des anges te ba rôle ba ange pe ba komba ba ange ezala nini parce que to bika ba komba ba ange la ka Michael Gabriel tout ceux qui ont mais ce que to kota ce que to yeba organisation za comme organigramme des anges donc to tanga vraiment le mystère des anges. Et le monde est boyo quand tu décortiquer. Nabi que vous a branché belé à travers le monde, nabi que partout de le monde, chers internautes, vous a branché belé. Nabi que Bobo Semlov, vous a branché, Miss Bijou du Congo, vous a branché, nabi Oresti Moanimi, plus blanc que la neige, vous a branché, te belé botondi, au besoin de l'émission 100% vérité cachée. Toujours décortiquer sur le mystère des anges. Nulle part ailleurs, VIP Presque Congo TV, vous connaissez toujours qu'on s'abonne massivement. Pobo yo kaka enseignement auto la rabino makambo auto la rabino. Maître, bonjour. Bonjour Ndeko Christian. Na monyo présenté ngai mais kombo bat pa habité, kombo na ngai za Rabbi Ichak Luria Ashkenazi. Donc wana ezali kombo na ngai ya conversion, ezali kombo na ngai ya dimension na biso ya Grégor Place Nazali. Nasir bato à partir déjà à Combo, ceux qui batali na généalogie ya Noé, na Genèse 10, baromon na place Ashkenazi Azali, Ichak eza mwana ya Yaakov, na hébreu eza Ichak. Donc Luria c'est un grand maître na kati ya Kabbalah, même na Kabbalah juive, même na ba Kabbalah mususu batang ça appelle enseignement naé. Donc ezali ngainde oyo azali réincarnation ya sagesse sur terre, moko ya ba vieillard. Merci. Ozali Moka Bavière, Tokota na sujet du jour, nous avons annoncé que non, aujourd'hui on doit décortiquer sur le mystère des anges. Le mystère des anges, tu comprends quoi par là?
Ok, dans le mystère des anges, il y a d'abord deux concepts. Donc, comme mibale ezali, tous un mystère et puis tous un ange. Mystère ezali o babengaka mabombami ya likolo. Donc, mabombami ya likolo oyo muto azali na difficulté ya ko décortiquer yango na sagesse humaine. Donc, wana ezo kosenga ba sagesse métaphysique, ba sagesse ya likolo. Alors, tant que tokoya ko définir sikoyo ange, ange o na hébreu babengi malak. Malak qui veut dire messager. On a d'abord définition claire, il y a le mot ange. Ange c'est un messager. Na hébreu bengi malak. Donc ce qui t'a plus loin na ba racine nango mususu, to komona ke malak ezui radical nango na kati ya mot o bengi malkout. Malkout ezali moko ya ba chair angélique, moko ya ba fruit, ya arbre de vie. Oyo batu ba mona kaming na kati ya Bible ba ko décortiquer te parce que na kati ya arbre de vie tozali na 10 fruits na fruit moko o emona na kati za apparent et tes à date arbre ya connaissance ya bien et le mal. Alors sphère oyo tant créateur abandaki ko créer o alobaki ke na sali royaume pona biso ba Adam to vanda eza yango ba bengi malkout. Alors na kati ya malkout ezara ka biso te toza pe na ba ange na biso na ba élémentaux ba génie o bazali ya sphère wana bazali. Donc pour préciser beaucoup plus, lorsqu'on parle, il y a mot ange d'une manière synthétique. Ange et Nicolas messager et outil na mot au balobi malak. Bon, et Nicolas messager n'engo be outil na mot malak. Mais bande ko bola nous à travers le monde balingi ba yeba. Question oyo et troublant un peu batou. Est-ce le lo ba ko invoquer ange to ressemble à ange? Mais eza évidence. Eza vraiment évidence. Ce qui totali na tradition juive, totali na ba tradition nyoso, na ba religion nyoso, na ba doctrine nyoso, au monde il y a toujours une relation entre humain na ba créature baza supérieure. Parce que écoutez faut ba bande ko internaute ba frère na biso ba sœur ba ke le très saint béni soit-il, créateur de toutes choses. L'être suprême Abba Ima, yé azali ko occuper place au aza inaccessible. Sotangi na 1 Timothée, je crois na chapitre 13 nango boromona Timothée azoloba l'immortel, le roi des rois, le seigneur des seigneurs est inaccessible, dont nul ne peut voir ni accéder. Il y a même des anges au bamonaka gloire ya chemte, il y a peu des anges au bamonaka gloire nae. Donc il y a moyen, il y a facilité. Oyo Hachem acha, oyo créateur acha, il y a batu ba se connecter na bantité wana. C'est par là même qui na définition à l'amour. Lorsque bazo définir amour du prochain, le prochain dans le prochain zaraka biso ba imete. Il y a des êtres au bazali visibles à l'œil nu, il y a aussi des êtres au bazali invisibles à l'œil nu au bazana katia domaine astral. Parce que pour se connecter na bango, il faut yopoko na katia astral. Wane zali enseignement et à profondeur ndenge Jacques Alobaki que mon père est esprit a catégorisé qui était de quel père il parlait parce qu'il y a des pères en miniature, il y a aussi des pères en gadol, donc il y a aussi des pères en majuscule. Pour ce qu'on dit Adam, Aza père, mais Aza père en miniature. Mais Dieu créateur, au Azali unique, Aza père en majuscule. Donc Aza père, Moko Aza, Nengotobenga Kae, Aza macrocosme. Mais il y a aussi des pères microcosmes. Donc les anges, il y a toujours de facilité de se communiquer avec eux. Pourquoi? Parce que tant que le créateur a sali, à subdiviser l'univers, à salaki na ba monde, à subdiviser on a ba monde, on a chaque monde on a et on a ba être nae. Na on peut s'andaki ça. Moutaza par exemple on a problème il y a finance. Est-ce que a reçoit lettre à adresser na chef de l'État? Vraiment là que c'est impossible. Et on a ba instance directe oyo bazali wana pona ko s'occuper nango. Il y a un rôle, il y a en géologie. Même dans la science autotangi, la informatique, la mathématique, ensemble répartis. Et zali pour la répartition. Parce qu'il faut subdiviser le pouvoir. Pour ceux qui centraliser le pouvoir, et que vous na goûter, ne l'ingité, yango créateur à mon qui est en azala qui est moko, na immortalité nae, na infinité nae, gloire nae banae comment parce que c'est Seigneur qui a créé bateau babanda ko admirer gloire nae, yango créé qui ba ange wana donc ezali mabete ko se communiquer na ba ange, ezali mabete ko se communiquer na ba ancêtre, pas maté même tomoni yango pas ba juif, ba peuple juif. Tant bazo ko invoquer bakoko na bango tant azolo ba Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il y a même dans des passages où on parle de montagnes. Le montagne là ce sont les anciens d'Israël. Lorsqu'on parle des anciens d'Israël, tozomona
Jacob, tozomona Isaac, tozomona Abraham, béni soit-il. Donc en fait, na moi synthèse nde ali yango wana pona tobungisa ba ndeko na biso internaute te. Oui, qu'on est toujours dans la Bible na zongi. Sauf on lit la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est a 365 passages et l'obéli des anges. Mais Apocalypse yemoko a 65 versets et l'obéli des anges. Motune zali boye. Na vani mi na Apocalypse. Ba révélation oyo tozomona Jean pendant Jean ange m'a faire visiter le ciel. Alinga gumba mela ange. Ange fait c'est pas moi, il y a gumba mela, il y a gumba mela nzambe. Mais aujourd'hui, tozomona que non, il y a des gens, tout le monde en est commis moutou passe à la service de délivrance, a dû invoquer des anges. Michael, Gabriel, mais au moment ange et bisara Jean que non, c'est pas moi qui s'incliner. Analyse on ça comment. OK, bien dit ndeko Christian. Au moins tout premièrement, na koyeb sanon na bandeko boye. Vision oyo Jean azwaki ya apocalypse na ye ba apocalypse ezaka ya Jean te Enoch pas comme apocalypse na ye ezape na bato ebele ba comme ba apocalypse na bango bazali mais lorsque mutu azwa na kati ya vision azo komona par rapport ya connaissance oye azanango o eza na kati ya inclus na kati ya conscience na ye na subconscience na ye yango azo ko dessiner eza lokola mutu azana Kinshasa mais azolota azana France. Siko ye par exemple ayebi français te mais aza na France nakata ndoto ton baso na bato baso na langage nini parce que ça na un problème au bato ba kokaka ko dépister te ba kokaka ko diagnostiquer te ça problème aussi il y a langage de l'Éternel. Donc lorsqu'on parle des anges, les anges sont des fils de Dieu comme nous sommes des fils de Dieu. La première des différences c'est que ba ange bango baza na dimension glorieux mais biso toza na dimension ya exhibition. Dimension et action wana nazo kota mingi parce que place biso tozali royaume oyo créateur asalaki pona biso babengaka yango na hébreu malkout ezali ko composer monde oyo babengaka Asia ezali monde ya action monde ya exhibition place oyo astral evandi alors toza na astral supérieur toza na astral inférieur. Donc différence na biso parce que biso tout toza ba fils de Dieu mais biso toza ba fils de Dieu oyo bazo ko englober les 4 éléments. Mais ceux qui totali bien dans ma commis, total dans l'enseignement, total dans le livre, au moins même pas définir, il y a d'autres anges au bazar à composer un élément parce que lorsque je parle des 4 éléments, tous un élément eau, terre, air, nafé. Il y a des anges au bazar à ange à fait, il y a des anges au bazar à ange à air. Au moins même dans la Bible quelque part ba lo ba ozo nani éternel azo ko utiliser ba azo voyager dans les ailes du vent. Les ailes du vent ba eza ba ange messager mais au bazar beaucoup plus un élément air. L'élément fait bazali, l'élément au bazali, l'élément terre fait bazali. Mais ce que mutu tant ou Hachem, tant créateur a zui initiative, il y a ko créer mutu a zui idée, il y a ko créer mutu. A mon aki qui est pour mutu on a la complet local aye, a saigner là qui maintenant ko ça la mutu o a ko la semblable naye. Yango zo ba que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance parce que ba ange belé bazaka na ba particularité ya belément moko bis toza ba seule créature ya nzambe o toza na les 4 éléments réunis na kati na biso. Oui, tout ce qu'on est toujours bon les anges sont organisés comment? Parce que aujourd'hui tout le monde a dans l'enseignement on attend un livre on attend un comboté il y a la probabilité. Donc c'est-à-dire bon moins ali okoza na problème obi kino ange na tindi yo ko zulanga yi mbongo boy pas ne rote ba ange na tindi ko toucher motema rabi ayela mbongo ange aussi accueilli a toucher motema c'est faisable aussi de pratiquer ça. OK, pour na ko éclaircir lisusu muke pour na ko ndimbola eloko belé batu bazoka aveuglement au roman dans la Bible Manoach tango azui apparition à ange tant à offrir offrande naye balingaki Manoach alingaki a glorifier ange wana alingaki a gumbamela ange wana mais ange wana rappelé ayebise ke ngai na nzambe te sengeli na biso kokumisa kaka nzambe moko ngai na bino tozali ndenge moko mais malgré tozali na état moko te. Alors c'est pour dire quoi? Ce que zongi na lisolo ya Joseph et l'isolo plutôt il y a Jacob. Jacob aye na Bethel. Jacob
asali o ezalaki prière akokaki kosala, asali invocation ndenge bato so barobenga, asali incantation, asali o nyonso ba forme ya ba prière akokaki kosala parce que azalaki na posa ya secours ya éternel. Na bolali na ye Jacob amoni échelle, amoni ba ange bazomata, amoni ba ange bazokita. Alors pour na ko expliquer yango, parce que tant que ba ange aza messager, tozo monaka que le rôle messager faut zalara mutu du genre le quoi ya mutu azo sa te messager eza même courrier, tozo na service ya messagerie, nyo ces alliés ensemble na kati ya message. Donc eza le rôle ensemble ba bengi message na kati na zo bimisa ba service ya messagerie. Alors na messagerie même échelle au Jacob a monaki ezalaki ange. Alors maloba oyo Jacob abandaki ko prier ko senga et pas nzambe et pas créateur na ye nde ezalaki ko se transformer na ba ange o babandaki ko matana échelle. Alors tant ou ba ange wana ba matine échelle o ba ange wana ezalaki maloba ya Jacob, tant ekomi et pas nzambe et pas créateur peut tant à répondre Jacob. Réponse à Jacob au créateur répondaki ezalaki ba ange, mais ba ange wana ezalaki ba ange ya bénédiction, il y a résolution, il y a demande oyo Jacob asalaki. Donc fonctionnement ya angélique eza polymorphe, eza te ke mutu akositue ke non ange fazala na forme boye, ange fazala na forme boye yango moni bato bele bakoma kosala baza na kati ya prison ya forme, illusion ya perspective. Donc azomona o azomona azokanisa yango en réalité eza yango te, parce que à un niveau eza biso nde bato to créaka ba ange, to créaka pe ba démon. Comment ça, mais que peut expliquer bato créera ange na nini, de créera démon na nini? Tout le monde peut même bato na compréhension moko facile. Na pesa ndakisa ya mwana moko asali mabe na kati ya libota na ye, a désobéir na mibeko ya mama na ye. Lokola biso na Afrique a ba mama na biso na ba parents na biso ba mesana kolaka mabe na bana na bango. Ese yo lokolo zo manke ngai okokisa 2 semaines to kokufa. Eloko nini oyo ekolanda pona mwana na kufa, c'est parce que ba parole oyo a prononcer, écoutez ndeko na ngai Christian. Donc totangi na ebandeli ya Genèse, balobi la terre était informe et vide. L'esprit de Dieu mouvait sur ses eaux. Mais tant que tozongi les sous na Genèse, oh il y a Jean, alobi au commencement était le verbe. Nalingaka mingi tradition balobaka verbe, pourquoi? Parce que verbe eza parole ou eza suivi na action. Parce qu'il y a une différence entre verbe et la parole. La parole au prononcer parole mais ça sans action, tout le monde a rango. Mon condiment basali discours alobi que écoutez faites ceci cela, faites des comptes baboy ko exécutango. Mais verbe eza parole bazo ko prononcer avec action. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors tant où yazoloba, tant bazo prononcer verbe wana, bazo ko accompagner verbe wana, bazo ko sala action wana, ce sont les anges. Parce que bit ya ange ezali à accomplir mission moko pour mission wana pe esila. Vous comprenez? Il y a aussi des anges au bazali wana pour na ko travailler éternellement jusqu'à ce que ngongana bango au créateur acha ekosila. Mais il y a aussi des anges neti biso na niveau na biso, tant ozo ko envoyer, tant ozo ko mettre énergie en termes d'énergie, tant ozo prier pour prier non elunga na sphère na dimension ozali pour atteindre la dimension nzambe zali. Écoutez, il y a des mondes où il faut traverser pour elunga na terre et matana ba cieux wana ou soit na ba palais. Il y a des mondes il faut traverser quand on prie. Donc c'est-à-dire ba te belé ba sambela au prière comme pas nzambe te. Ou soit prier peut comme pas nzambe. Il faut faire quoi? Ba monde ba troyeba. Ba monde belé comme des mondes quoi? Pierre soit 2 ou 3 4 exemples. Na koloba boye. Ezana batu songolo o babanda na église kingandi. Ba comme une église kingandi fait des comptes asali akosa la sommation multiple ya ba produit ya l'église asambela atikala kozwa résolution te. Ba cause ezake ba yebi ba clé te. Na répéta na 100% vérité cachée. Parce que ici tous les coups sont permis. Vérité nyon se bombana et bimar. Na ko répondre na maloba moko Paul ayebisaki ba Corinthiens, ayebisa ngo bandeko na ngai nazo considérer bino boza ba frère na ngai, mais nazo considérer bino lokola ba bébé spirituel. Pamba te bébé spirituel a se nourrisaka na ba lait na ba miel. Pamba te so ba pesi nourriture solide o mikolo ba liaka ba mikuwa ba koka kolia yango te. Parce que ko gravité Rabbi Yeshua lobi nini? Obi ngai na tata tozali obe moko. Eza dimension ya âme o mutu faut atteindre.
Pour mutu prière nae et mata, il faut abriser la sphère oyo ezali entre ye na créateur. Oyo tozo benga par exemple astral. Vous comprenez? Place il y a aussi un niveau moko ya astral oyo ezali ba démon ba vandaka pona ko empêcher. Na ko pesa exemple ozo sambela nzambe. Mais na kati ya kosambela idée moko yeli oke il faut kutana na mwasi, idée moko yeli mutanyongo, mbonga mapa, mbonga bana minerval. Babilo nyonso nezo ko empêcher o émettre énergie na yo vibratoire parce que tant que to sambela toza na ba manière ya kosambela belé, toza na kosambela o to pronosaka ba parole verbalement, toza na kosambela o pe to imaginaka na kata pensée na biso tozo ko émettre ba pensée na biso. Alors, il y a toute une concentration, il y a tout un enseignement au mutu akolanda pour na asambela, pour prier nae et briser ba roche et briser ba barrière. To moni même dakisa ya ndeko Daniel azalaki lokola ba komé ya ba mortalité. Ndeko Daniel azalaki na niveau même ya koyeba ndoto ya mutu o ndoto o mutu aloti. Mais est arrivé que ndeko Daniel akoti mabondeli nae. Nzambe a délégué Gabriel, pambate batebe Gabriel bazwaki ka na sens ya koloba verbe ya créateur, ko témoigner verbe ya créateur, mais Gabriel azali o babengaka la main puissante de Dieu. Agisaka puissamment. Bato o basala contact na Gabriel, bato bazwa chance okuta na Gabriel, bato Gabriel intervenant na maram na bango bayebi o nga na zoloba. Mais Gabriel aye pona a aider blocage o ezalaki na Daniel na prière asalaki. Et pourtant Nzambe apesaki déjà résolution na ye. Tout le monde a sikoyo Daniel azalaki mutu ya niveau nini. Mais ba prière na ye e mataki te. Ti sengi que Gabriel aya, Gabriel pa ye prince ya ba père s'empêcher. À côté enfin que demande résolution ya demande ya Daniel asengaki ekokisamati esengaki que Michael aya. Pona a libérer Gabriel akomati et pas Daniel. Et ça voir même na kati ya ba livre ba place e belé tozomona. Donc il y a tout un enseignement. Il faut 113 lois dans le judaïsme. Chaque doctrine, travailler dans la pureté, dans la sainteté, dans l'altruisme, dans l'unité avec le Créateur. Il y a un principe respecté universel. Le principe universel, il y a l'amour. Pambate, ndenge mutu azali wana azali na kati na ye ko incorporer univers extérieur na ye, ce qui fait que mutu tango azolota makambu o ezali na monde extérieur na ye. Donc na mutu mo eza univers mobimba. Alors tant yo ozo traiter univers mabe yeba ke ozo komi détruire yo moko lelo yango to mona conséquence batu bazo kufa na ba arrêt cardiaque, batu bazo sala ba AVC, batu bazo kufa na ba liwa moko boye brisque, batu bazo zo ba makame belé ba ebite ba makame zo uta wapi, non respect à nature, non pratique, non respect à nature et puis manque ya ko pratiquer amour envers le prochain. Parce que yo ozana difficulté ya ko vivre na nature. Nature eza intermédiaire ou eza entre nzambe na mutu parce que nature ne tozomo na nzambe to mona kaete. Nature eza image ya Dieu. Tant yo ozana amour na image de Dieu ozomo na directement nzambe. Alors tant que tu as un déficit déjà à sala ba biloko wana ya ko respecter ba principe wana ya ko respecter nature, omoni nyamaleki obomiye ozofinga ozotonga. D'ailleurs par exemple déjà tant ozo ko calomnier mutu, ozo kanisa mabe pona mutu, ozo ko envoyer énergie négative eza ba ange négative. Ba ange négatif plutôt. Ce qui fait d'ailleurs que le lot au monde en Congo est bloqué parce que sur les 100% il y a la population et la République 90% bazo ko mettre ba ange négatif o ezo bloqué biso. Pays moyen évolué ezate. Maintenant ezo senga travail o eza sérieux o ekosala ke ba laver sphère parce que eloko nyonso nzamba asala on énergie na environnante o babengi aura ou bien vortex. Aura eza ensemble il y a partie invisible ya mutu ezo composé champ lumineux na champ il y a lumière na ye. Alors tant champ eza bien te mutu moyen admettre lo kabiezate na sens moko physique na kolimbola boye mutu moko liboma to mutu moko alati bizarre aza salitaire aye kosenga yo aide ozana difficulté ya kopesa ye mais mutu alati bien aza bon présentable aye kosenga aide pa na yo oko répondre ko résoudre aide na ye facilement. Pourquoi? Parce que aza présentable. Il en est de même dans le domaine spirituel parce que ce total na Bible bazoloba la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que le principe est dans la dimension spirituelle, dimension est invisible, est la même pratique, est le même principe, est dans la dimension réelle, est dans la. Donc pour Moutou,
prière naye et chevauché et matalikolo, la première des choses qu'on sait dans le ça est à pratiquer perpendiculaire wana. Il y a horizontal ezali amour, il y a prochain verticalité ezali amour envers créateur. Mais pour na voyager prière na yo et matalikolo, il faut non horizontal na yo, environnement na yo place aux ali. Écoutez, il y a une chose, il y a des secrets au batu ba yebite. Par exemple, Nzambe tango a élaboré mukili, a sali pendant 6 jours, 7e jour a pemaki. Tango a permis a yebi déjà que ba fonctionnalité na ye à chaque demande parce que Nzambe c'est un grand programmeur, il a tout prévu. Les attentes événements or base de données, base de connaissances, il y a créateur. Ceux qui ont déjà respecté nature a offrir déjà la bénédiction et le bonheur au Nzambe alaka depuis création à banda kosala yango. Mais lorsque vous respecté yango te ndé comme maintenant ozo recourir directement à Nzambe. Mais pour recourir il faut osala na alignement, il faut osala mutu azana droit envers Dieu au babengi Israël parce que batebele bakanisaka Israël les nation te nation na ba commémorer yango soit ba connoter yango na komba Israël parce que lingomba o wana evangeli wana eza lingomba oyo bazoko salela Nzambe bazoko salela makambo o Nzambe apesaki bango yango ba se sentaki na droit ya kolobaki ya komi benga Israël mais longai na yo batebele ya mukitoza na droit ya komi benga Israël. Ceux qui définir Israël, parce qu'Israël, même tout le monde, il y a un ange on a combat Israël. Pour Bandeko Belé, n'a pas vu le seul attend un ange, au monde attend il aura Michael, Gabriel, 2 fois Raphaël, n'a pas tout souvent catholique, va autant appeler Uriel. Mais il y a des multitudes des anges. Bon, na tu étais place de Kempemban. Nango on te tika non tenu tout ce de côté ce qu'on makambo, on attend de tika là. On parlait sur les anges, comment expliquer, ou bien au détail, bien comment prier et comment. Bon, tu lis sur le comment. Et là, le ben débit, il y a des anges de vent, il y a des anges de l'air, il y a des anges de feu. So comment koyeba des anges de vent, rôle en moisanini, des anges de feu et rôle en moisanini. Dans un bref, pour te décortiquer, nefis kenda muna moleto tika bande ko bola na biso kara na suspense bon. OK. D'une manière générale, biso bato mokili, ba terrien. Toza mingi na prédominance élémentaire, pourquoi? Parce que terre est à exhibition. Mais il y a tout un monde où ils ont un domaine, il y a maï, domaine des eaux. Il y a des mondes où ils ont un domaine des eaux. Côté tout le monde a ba ondin, ba ondine, ba nymphèse. Vous comprenez? Ba nymphèse, on a ba esprit au bazana ba royaume na ba on a quatre ba éléments eau, voire même ba sirène, ba incube, ba succube. C'est occupé na ba élément fait. Tout le monde a na ba monde. Même ba djinn oyo bande comme ça ba bengaka bazana kati ya domaine wana élément fait. Mais les djinns ce sont des anges. Mais ce sont des anges parce que d'une manière synthétique, les anges sont des messagers. Moutonyo azo sala transit parce que un messager eza muto azo sala transit. Yena za messager, aza ange. Koka mo pété le longa na rolo ba ki oza ange. Parce que ceux qui ont apporté message à bien, au fait, bandeko o ba mbenga ka évangéliste ba ngi bazalande ba ange, il y a bonheur, il y a bénédiction, il y a prospérité, il y a guérison. Quelle est la différence entre les anges de feu et les anges de l'air? OK, les anges de feu, nature na bango ezali feu. Au romon avoir même tango ba boaki Shadrach, Meshach, Abednego na kati ya fourneuse. Fourneuse Adam. Ba se sentaki à l'aise parce que ba yebaki ko dominer sur l'élément feu. Bazalaki na relation malamu na élément fait na autorité vibratoire oya kibonzambe zaki na kati na bango o po bango pe bazaki banzambe bayebaki ko manipuler yango parce qu'il faut savoir que dominer sur les 4 éléments. C'est sur ces 4 éléments de mutu a se réaliser à comme nzambe mutu ko loba éléments ni nani ozo fongola ba parenthèse o expliquer te o fongola faut expliquer ba 4 éléments ezali otoza na air na terre na feu na eau. Tozo par exemple ndakisa élément feu. Mon ange o agiraka élément fait yona babengi Michael. Michael eza Michael azali ange ya armokonzi armée céleste. L'ange du combat c'est pas Michael. Écoutez, na céleste on a besoin kana ba cieux, il y a plusieurs cieux. Ngape na ko poser question Michael aza chef armée céleste na ba cieux nini? Mais na lolo tona cieux moko pa nzambe. Il y a plusieurs cieux. Il y a des mondes et des mondes. Il y a des mondes où ils sont inaccessibles même aux anges. Mais il y a aussi des anges où ils ont des esprits où ils ont un peu plus supérieur que Batumusu Ménéa. Tu as Michael, l'ange du feu. OK, Michael a un ange, archange où Agiraka, élément fait.
Gabriel azali archange oyo agiraka élément eau. Uriel ou bien Auriel azali archange oyo agiraka élément terre. Élément air eza géré et pas archange oyo babengi Raphaël. Petit définition les 4 anges au bakrir, mais parmi les 4 là ndenge toyebi ange archange Michael c'est l'ange de combat, archange Gabriel c'est l'ange de message, Uriel c'est l'ange de destruction oyo ba utilisera tumba sur de megomo kwa ba question bandeko ba otinaka. Raphaël le bien te bisa ange oyaka na guérison, l'ange de la guérison. So comment yo pesi biso mususu boy là selon bino bakabal juif non loba boy eloko ebele nazoko satele nango eza bandeko batanga non proverbe bien ntango nzambe azoloba kobanga ngai ezali ebandeli ya bwanya pe ya sagesse et puis boluka connaissance na ngai lokola balukaka ba trésor oyo evandi ekota na se penza ya makasi ya mabele nde bokoyeba ngai nzambe nazali nani. Omoni fonctionnalité ou soit fonction oyo ba ange bazali kozwa bato ebele bayeba te. Ba ange baza multiforme. Soko lobi ke Michael aza wana mpona kobunda obongo ange gardien na aza mpona nini, obongo ba ancêtre na baza mpona nini. Non balobi ange Michael c'est l'ange puissant or dirigeaka armée céleste, c'est lui Michael. Donc yene Michael son nzamba parce ordre de Michael par recommander yo kende, c'est pour cela okomona même na ba doctrine na ba théorie oyo bato parce que na yebi bato ebele oyo bakonota Michael comme étant seigneur ya milice ya bazange ezali théologie catholique nazoko s'encharner na bango te parce que baza pe na connaissance na bango nga nazoloba savoir o nga naza nango o pe na expérimenta parce que le mal avec nous eza bazobeta bato ebele babeta masolo au nom ba expérimenta te. Soko zui étymologiquement na racine ya mot Michael même Yod Kaf Aleph Lamed ozomona Michael elingi kolakisa c'est lui qui est comme Dieu. Donc ou soit une entité. Donc l'ange Michael c'est Dieu lui-même. Non, 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 c'est pas Dieu lui-même. On dit bien c'est lui qui est comme Dieu. Bah utiliser comme. Donc être oyo azali lokola nzambe mazali nzambe te mais azali ko témoigner ki bon nzambe kati na ye. Vous comprenez? Tant où il y a exercer fonction c'est lui qui est comme Dieu. Donc aza multiforme. Et puis tant ba bengi chef ya milice céleste. De quel cieux on va déterminer parce qu'on est à théologie pour un naebi par exemple pas ba juif ba bengaka Michael gardien Israël ba français notamment pe ba Michael aza gardien à France. Maintenant on doit se poser des questions tant ba oui que Michael aza milice céleste mais yeba que Michael aza pe na sphère na ba monde na kati ya arbre de vie aza na monde na moko oya dirijaka monde wana yango ba bengi ode wana eza na similarité na ye aza na similarité na ye monde ya odwano babengaka Mercure oyo ezolakisa puissance ya Michael soki balobi ki aza chef ya milice ya domaine wana ça va, ça se comprend. Par exemple est-ce que Michael neti bataillon oyo Gabriel azala nango Michael babenga ba ange wana babenga Gabriel Seigneur na bango to babenga Michael Seigneur na bango. Écoutez, tant que vous parlez dans le domaine, il faut que vous soyez précis. Tous à la carte, il y a illusion, il y a perception. Tous à la carte, il y a blocage, il y a forme. Parce que Batebel va bloquer la forme. Mon ange, il faut que ma papou. Qui nous a dit que ange Azara n'a pas papou? C'est parce que Batu Oyo Bakutanaki na vision, Bakutanaki na présentation, ange Abimela na forme ma papou. Mais au moins, on na Tobias, ange Abimaki, Raphaël Ayaki na forme ya mboa. Ange. Na roi David, ange ayaki na forme ya araignée. Vous comprenez? Ce sont des êtres au bazali na multidimensionnel, bazali ko conserver na nous énergie na bango. Il y a plénipotentiel au bazwe pas créateur a koki kozwa forme nyonso o alingi. Biso pe bato soki to s'élever, to za na capacité que oza mutu, o changer pe forme sur place. So lingi okoma mbwa yo, so lingi okoma ndaku yo, ezali. Il y a des pratiques au ezali et ça la rayango. Mais kolobake Michael azali maître ya armée céleste na koloba particulièrement oui mais généralement c'est faux. Alors la ange Rapha, tu dis que ange Rapha c'est l'ange de la guérison. Pour quelque part tu bengi Jéhovah Rapha le Dieu qui guérit. Comment il fait c'est lui l'ange de la terre? OK.
Parmi les anges qui voient la face de Dieu, tant que le créateur a bandit qu'on s'est décentralisé, chaque ange wana o tozomona na cité bino ba 4 archanges wana moko na bango alataka connotation ya être vivant moko yango bazalaki na grâce wana au moins avoir même Gabriel ba bengé la main puissante de Dieu. Ce ne sont pas des archanges comme les autres archanges. Ceux tozongi na kati ya Raphaël, na kati ya Raphaël azana radical o ba benga Rapha qui veut dire guérisseur ou soit guéri. Alors tomba bakisi suffixe L, qui ça saint, to Dieu, et nous là que ange de Dieu qui guérit. Pour oloba par exemple Dieu na fonction ya guérison oloba Raphaël te, oloba par exemple El Rafa ou bien Yo Rafa ou bien Yod He Vav E Rafa. Alors qualité ya guérison eza utana radical na e, eza qualité mais eza fonctionnalité na été. Na oloba par exemple na mukil na biso ya ba combien de mortels mutaza par exemple scientifique na connaissance scientifique na ceux qui asala par exemple humanité scientifique A ou B a na connaissance ya mathématique a na connaissance ya chimie mais connaissance na ya mathématique na ya chimie ezande mo tena muto asali université ya chimie to ya mathématique de mo pesa na mukil wana. Donc tant Raphaël azo gérer élément R le but est que aza na connotation ou soit aza nature na eza R eza responsabilité ya fonction o nzambe apesi à gérer mais qualité o nzambe asela ye o ezali na kati na ye ezali qualité beaucoup plus ya guérison. Tout le monde a bato su baza ba bidok ba tridok mais eloko liboso o atanga kinde esalaki ke ba doctorat mususu ane ya abimaki ba mote abandi a lancer mbala moko nini chasse na yena ba connaissance nyonso diversité or banana connaissance moko nde ba komana makomi une source engendre une autre source eza na lignée wana nde côté bango bazali même avec Uriel ndenge yo lobi aza ange oyo azo gérer o babengi élémentaire na kati ya mabomba mi wana il y a même des connaissances o soki ba bandi kotangisa yango bamsu bako sikombe bamsu pe bakoki kobela maboma parce que za connaissance pour o capter yango o vanda nango il faut ozala na âme na yo il faut ozala na facilité à ko digérer yango parce que même Paul ti aboyaki kopesa ba Corinthiens enseignement ya likolo parce que amonaki ke bazana difficulté à ko digérer enseignement wana bato balobaka Uriel abomaki oui soki nzambe a délégué moko ya ba ange na ye pour accomplir mission ange wana aza na droit ya ko redouter te ya côté la créateur te ce qui fait d'ailleurs les anges d'à côté o bato babengaka communément ba démon ba satan ba ange oyo ba boyaki ko continuer ko œuvrer na kati ya création yango mo bango moko ba milongolaki ndenge mo pe lelo nzamba tia na kati na biso libre arbitre ya ko servir ye tout comme ya ko servir ye te mais na kati ya ba ange oyo bayaki ko luka Abraham o bakendaki ko détruire Sodome na Gomorrhe. Bon, pour na plus de précision na koki koloba mais pour na ko garder les enseignements secrets parce que enseignement il faut la secret il faut pesa na kati ya secret yango moni ba connaissance nyonso ezala ko promulguer te. Il y a des anges oyo bazali précis o bazala kana mais on na koki ko citer ba komona bango te pour plus de respect à ko garder connaissance wana ezala te que ndenge Rabbi Yeshua ndenge Jésus abande koloba biloko ya bana na bato bazo pesa na bana na bambwa. Mais na koloba boye tango za na connaissance ya koyeba esika oyo nga nazo tcha lokolo na ngai okozala na facilité pe ya kobenga mutu wana ya kobenga eloko wana na kombo nango et puis à quoi agir puissamment parce que les anges que nous voyons au tebi ba kombo ezali décentralisation ezali multiplication ya créateur ndenge à se décentraliser à se multiplier afin que à superviser misala na ye et puis à kota na kati ya repos na yo ba bengi Shabbat. Donc facilité zali ya mutu se connecter na ange pour na résoudre problème na ye parce que nzambe tango a créé biso pour na to pesa kaka lokumu to tonda ye ya on a linganga mingi kotanga psaume 150 linganga pe mingi kotanga ba psaume mususu ope na repesa ba kombo te mais mutu atanga kayebi tango bazoloba louez-les nous toutes les nations célébrons le nom de Dieu nous tout ton peuple car ta bonté pour nous est grande et ta miséricorde dira toujours. Donc nzamba sa ki so pona kokumisa ye
bakobebisa mibeko na biso kobomande relation na biso oyo eyaki na kanali ya péché nde esengaki sikoyo tokóma koluka nzambe na bamoyen mosusu wana oyo biso nyonso toyebi. Donc en quelque sorte mpona kozala beaucoup plus clair na enseignement moko eza synthétique yango wana nakosukisa bongo na question na olobaki. Oui, Rabi, Tokumo qui est vers la fin, il y a émission d'ambition, nous sommes pratiquement à la fin. Oh, ils allaient première partie concernant les mystères des anges. Donc, on a la deuxième partie et puis troisième partie. Tout ceux qui savent et puis parler au mot sur les 4 êtres vivants. Au lobby les anges, les 4 êtres vivants, bah forme mais ça c'est un épisode du jour, mais prochainement c'est aussi le mystère des anges. Tu reconnais c'est les 4 êtres vivants. Tu es bon pour parce que tu as la chaîne la plus suivie au monde. Donc émission auto celle dans le monde entier Rolandango. Message ni opé ça sur le mystère des anges pour na batu nyonso oyo balandi contact na yo et puis ba yeba yo ro aider batu na nini ro sunga bana likambo nini pour l'autre fois ipsenga que non au côté na ba dimension misusu. Bato ba problème mabala donc rolo bango yo moko lobelango pe bato ba retenir ni na passage non na émission na biso 100% vérité caché lelo. OK, ngai na koloba nazali moi oyo ezo kongenga place molili ezali nazali pe lune oyo etonda oyo ezo ngengisa molili nyonso. Donc na mystère des anges nazo kote ya bandeko na biso oyo ba se sous-estimaka oyo ba miyebaka te ke bazali banzambe. O pe ba miyebaka te ke il faut asal exercer bolingo na kati na ye. Eza même na ba ange mususu ba se manifestaka na mutu sans que mutu asal appel na bango. Batali kaka qualité ya motema na ye, qualité ya amour, qualité ya bonté na sympathie aza nango. Nde bazo ko approcher na ye bazo pesa ye connaissance. Bato ebele oyo bamibengaka ba prophète, ebele baza ba prophète te, ebele baza juste na ba don, ba qualité oyo bazozwa par rapport ya mode de vie oyo aza nango. Ngai nazali wana premièrement pona baye nyonso baza na posa ya connaissance. Baye bapena connaissance na profondeur nango. Interprétation ya ba songe, interprétation ya ba écriture donc o nyonso bango eza flou et pas na bango. Soki baye nango na ko diagnostiquer yango na ko dépister yango et puis na ko pesa bango éclairage na ba directif ya Rolanda. Pona batu o pe baza na ba problème oyo ekomela bango peu importe qualité ya problème mais o nyonso ezo déranger bango ba na posa ya solution. O nyonso baza bien que nyonso o baza nango comme problème bako contacter nga na numéro ya plus 243 82 250 45 08 plus 243 82 250 45 08 soit bako contacter numéro ya chaîne ba akotinda bango directement na nini na contact na ngai. Donc je suis là pour na mutu nyonso na exclure te ozala musulman, ozala juif, ozala bouddhiste, ozala catholique, ozala église des noirs, ozala donc ba doctrine nyonso naza libre ya koyamba bango ya ko échanger na bango ba o baza na posa ya connaissance ya savoir ya ba pratique donc tant na ba connaissance na ba connaissance théorique na connaissance pratique au moins avoir même bato ba beta maso na bible bazaki bato pe ya ba pratique soki Abraham azwaki mwana Isaac a sacrifié c'est parce que azaki muta ba pratique. Ti Jacob alala amona ba ange bazo mata bazo kita asalaki pratique. Voire même Rabbi Yeshua ce botangi na Jean 13 romona lelo na dutara mingi ke ba pasteur baza na vision ya enseignement ya Jean 13 baza na ngote parce que ceux qui batali ba romona makambu Jésus asalaki na kati asokola ba disciple na ye makolo bolumbu pe aliesa Judas mais Bible lo ba bongo te. Et dans la Bible, Jean 13, comment bien qu'il ôta ses vêtements. Il ôta ses vêtements. Bache ba vêtements na au pluriel. Na c'est possessif. À part wana na suka Jésus aliesi Jean kindoki parce que bate ba maman belé na ba papa belé ba bazola nanga ba comprendre pourquoi ba ndoki bando pesa bana na bango kindoki na lipa. Jésus passe à la pratique. Ko pesa kindoki na sens ni oui. La grâce sera transmissible. À retransmettre loco, grâce, mais la sorcellerie c'est trop dur. Mais la sorcellerie aussi est une grâce. La sorcellerie est zappée. Mais énergie. Les énergies. Énergie est cause à la positive et cause à la négative. Et dans le sens où il y a joué. Tant que Jésus a joué à Pessilipa, à l'objet et l'oro au lingo sala yango promptement. Sala yango malamu et puis sala yango noki.
et puis na suka ya makomi wana elandisami elobi ete kaka ntango Jida zwi lipa wana oyo Yesu atrampaki na kati ya vigno apesaki ntango aliango mbala moko Satan akoti na kati ya Jida. Donc si on comprend mieux, Jésus-Christ n'a pas ça qui diable accès à toucher Jida. Jésus-Christ nde akotisaki diable na kati ya Jida. Ndenge moko pe bakoti. Mais évidence, lorsqu'on parle du Satan, akoti Satan na kati na ya akoti diable na kati. Mais Jida kufa avant Jésus-Christ. Peu importe, liwa ezana na kati ya ba dimension. Si tout le monde a ndeko na biso akufi, avant kufa mort ya corps. Mort et banana kokene maleme na ba dimension ba monde parce que muta vivara na monde à terre te na ba monde nyonso mutazali représenter ndenge otomona ke oloti place on to clore place on to kati parce que l'enseignement auto continuer nango prochainement on a place on to kati to décortiquer ngo na tempo to tika bandeko na posa ozana deux grands sujets oyo fongoli auto décortiquer ngo te. On parlait sur les 4 êtres vivants, on parlait sur comme des morts, ce monde. Ce sont des sujets où nous faut continuer. Oui, qu'on le beloko poto. Ok, na koloba naza disposer na connaissance parce que connaissance on naza na ngozali connaissance oyo euti na likolo ponga mo nazo ko certifier nazali moko ya ba vieillard o azo vivre na mukili. Bato bele ba yeba ba identité na bango te naza moko ya ba vieillard o azo vivre na mukili o aye juste pour na ko pesa pasteur ba yeba ba identité na bon. Moi je connais un pasteur le bara a changer. Et moi comme mara lion, moi comme mara monteur, moi comme mon pépé. Aza plusieurs identités. Ah, cela n'engage que lui-même, c'est sa vérité, c'est sa version. Mais quant à moi, nazo ko certifier que nazali moko ya ba vieillard. Vieillard azali n'importe qui te. Vieillard azali ba o ba salama ba être o ba salama avant même ba ange mususu ba salama. Donc naza na connaissance o ndenge na vandia wa 100 livres na obeta ba connaissance. À part ba connaissance, il y a ba théologie o nga na yokoli. Naza na ba connaissance oyo eza émané ya ba cieux. Oyo eyaka yango moko. Oyo ba révélaka ngai. Donc je suis là, naza disposé pour na mutu nyonso. Je suis là pour tous vos problèmes, même les problèmes d'enseignement, même les problèmes qui sont liés à votre spiritualité, à votre état d'âme ou état d'esprit ou bien état de corps. Je suis là pour vous. Voilà, merci Bandeko Nyonso Botiko Landa Boyki, comment Rabbi a décortiqué sur le mystère des anges. Oh, ils allaient acte 1, acte 2, acte 3 et Koya, Potokota dans les 4 êtres vivants. Parce que ma bomba mes belé, photo révélée, photo bimisa boye, bibalobara toujours que non. 100% vérité cachée là où la vérité bombana to bimisa rango. Boyo qui la vérité bombana ba te belé ba sembela sous l'ignorance, ba te belé ba croire que non, il faut prier des anges. Boki nenga bimisi vérité oyo abimisi lonye. VIP Presse Congo TV online, ils allaient église au milieu du village, tous allés au centre de tout. Oh nyo soit dispo et contredire Rabbi a dispo, biso soit dispo, musulmans, église des réveils, église des noirs, témoins de Jéhovah, catholique orthodoxe, catholique normal. Bino nyo so o ya kolinga ko contredire Rabbi azali Boya, si allé VIP Presse église au milieu du village, 100% vérité cachée ça. Émission et même la rabino la vérité, on a temps réel. Oye bimisara, oye bombana et la rabinango. Vraiment merci. Bien sûr, vous avez branché la chaîne la plus suivie au monde. Bien sûr, vous avez la VIP Presse Congo TV online. Chaîne le Kumu, chaîne Malonga. Au Boza partout à travers le monde. La ligne Abino Mingi, vous avez émission na biso, émission na Bino Kitoko. Remerciement à Bobo Sem Love, Kolo Bolingo. Miss Bijudi Congo Motema Pembe, MM Misha Marciano qui a dit la télévision, Roli Mifouba Papa na Noam, le roi Melek mon fils aîné, Bino Nyos qui branché, Jonathan Wendo na régie, Raphaël Dimanga, vous avez belé, Patrick Moutouma aussi, 1000 façons, Nestor Kiboulou, Bino qui branché, na VIP Presse Congo TV online, Bolandi émission, Boyoki Nenga Lobby, agissement, commentaire, na Bino Salarabien, beaucoup toujours qu'on s'abonner dans votre chaîne VIP Presse Congo TV online.